c'est normal. Opération Tumba ou Rwandais Salima, on a trouvé ça normal. Il y a des gens qui ont été en Est, qui ont bénéficié de Awana Kinshasa. Tous les chefs de l'État qui ont autorisé les lots. Tous après, tout le monde attaqué Congolais, majorité des Congolais ont souffrance. Tous après, il y a un Rwanda. Kagame Kuna a répondre. Alors, que ceux qui ont posé la guerre, Rwanda ils ont muké, tu as bundé la RDC. Pour nani ni azolo ba tu as bundé la RDC. Aibike objectif est la majorité awa. Oh ba côté ça qui na armée. Ceux qui ont marché pour faire des sénats après. OK. Na ko soutenir eza la muka sali ngana ozala balabala. Na ko soutenir yango. Eza FC sali. Ngai na kozala wana. OK. Ave Maria Télévision, chers internautes, chers fidèles abonnés, vous êtes nombreux depuis tout le pays du monde entier. Nous vous disons bonjour et beaucoup plus bienvenue sur Ave Maria Télévision de Anna Stella, la grande dame. Je suis Sephora Lokondo, bienvenue à tous. Parlons de l'actualité, ce qui règne dans la République démocratique du Congo, l'insécurité à l'est du pays. Bandaki déjà, ça fait depuis le 22 mai. Pour n'a pas précision depuis les 22 mai, insécurité totale pour une fois de plus. Qu'on préciser Zalim Bala Liboso Teka Bitumba, topé guerre, tobenga ngobongo salamana mopanzi à est cette fois-ci sonné de trop aux population congolaise à lobby à Koutika les sources ce matin parce que une partie de lui. Une partie d'elle est en akati ya kobebi sama boyebi nzoto ndenge eza bondenge na lati bo soki liboko na ngai katani na ozana kimate soki batenga mbeli na motema na ozana kimate soki batoboli loboko nanga atali nzaka ya pambo eza partie ya mukie soki etumbuki na ozana kimate. Alors la population de la grande ville de la capitale de la République démocratique du Congo Kinshasa a kokite kokanga miso kokite kokanga motema na maima ezali koleka na est depuis le 22 mai. Cette fois-ci population à réagir na ko salaka ba marche na ko se revendiquer na ko telema na koloba non à la violence. Tozali faiblete, tozali faiblete, tozali akokwe samati. On a la capacité de se battre. Cette fois-ci, la population a se décidé à kende kobunda. Na ko solola yango ngai mon côté, na zo solola yango na moko ya ba président ya kati ya IDPS on s'est présenté yemoko. Mais pourquoi tu es solané? Pourquoi? Parce que tu as remarqué qu'il y a de partis politiques oyo bazali ko soutenir mon seul chef de l'État ko eba été ndeko na biso Kagame abaki na bongo ko lancer défi na ko loba été akoya ko luka bambila na ye ba mapinga na kati ya Kinshasa. Alors étant que mon konzambo ko ko tikate parce que zali lo lenge ya ko loba été na koya ko bundisa bino. Alors yepe na bo pikili ki bo bonzoto na lobaki soki yo ko luka ba soda na yo ngape na koya ko luka oya ngai kuna na kati etanzi ya mboka bwayo. Alors tomoni ba parti politique mususu ba sali ba se revendiquer ba sali ba marche parce que dans les situations ils ont tungisa RDC mobimba. Mais en quelque sorte d'autres partis politiques nano basali ba marche était jusque là le lot toza mokolo ya le 4 juin et bandaki depuis le 22 mai. Mais jusque là silence wana elingi kolobanini d'autres personnes ba benga ba lobby c'est forêt za ba jeune bango. C'est une façon de dire que bazo soutenir bango. Alors on a koka ko solo masolo ngai mon côté na côté déjà président Aya Tobeta Masolo ensemble comme Azali Moko Azali le mieux placé à expliquer biso problème yango to évoquer pardon na kati ya plateau mokolo ya lelo ya Ave Maria Télévision. Président tozali na président plus précisément na kati ya lopango na ye tobenga yango lopango parce que même République démocratique du Congo ezali lopango ki bomango o ezali bongo na kati ya commune ya Nsele abedi kitengezola biso image bomona ke on est en train de travailler donc c'est un peu ça. Bonjour président. Bonjour madame la journaliste. To sepeli ko yamba yo na plateau na biso ya mokolo lelo na bi ke batu balanda yo ba bi kombo na yo ba bi ba fonction na yo mais une fois de plus parce que ezali mbala liboso ngai na yamba yo na plateau na ngai on s'est présenté pour na bato ba olanda yo ba découvrir yo encore. Bandeko oyo ba zwana libakote ya olanda ngai komo na nga André Kabange communicateur ya Ligue des jeunes IDP qui serait de fédération Mwamba. Okay. C'est-à-dire na kambaka na communicaka lemba qui sait ce matete ngaba limité. Père coordonnateur ya DGLP dynamique des jeunes leaders patriotes.
Alors, tu fais un maçon à mon collègue, déjà na action ezali koleka tumba rwandais. Na ki otangi kombo Kabange, oza famille Kabange. Ko Kabange eza komo ya ba Congolais. OK. Mais différence ezala eza batu misusu baya na ba kombo soki eza ka ekoza Kagame mais bazu bachango Kabange. Ekoza Kazembere mais bachena kombo ya Kabange. OK. Ngaza Kabange comme lipasa. OK. Alors tumba action tumba rwandais na kati ya Kinshasa na kati ya RDC, est-ce que ezali likanisi ya malamu, est-ce que ezali ko tia kimia na kati ya mboka to ezali ko tinda biso lisusu to kende ko bunda? Ndeko journaliste koya awa na titre te ya UDPS na ya attaque mwana mboka car lobi lupango nanga, c'est-à-dire Congo eza lupango nanga, eza lupango na yo, eza lupango ya ba Congolais nyonso. Eza likanisi ya mabe ya kotumba. Mais moment eza autodéfense. Soki mutu alinga boma yo kosala na ini. C'est normal. Opération Tumba ou Rwandais Salima, na trouvant eza normal. Alors ndeko na biso tomoni ba parti politique entre autres, malgré jusque là parti maire ya IDPS na netambolité, mais déjà na maloba ya chef de l'État l'activité dozali topé tozali na sima ya association oyo topé ya makambu oyo. Mais tomoni ba parti mususu jusque là marche nanu et salamité ba lobelo côté, alors ils ont suscité un peu curiosité ya bana Kinshasa ko loba ete est-ce qu'il y a une complicité entre les deux partis rwandais ne bande club so bazali awato ezakaka parce que ezama kambo IDPS toko kokota yango te. Ndeko na ngai soki mutu azokanisa pona koloba ete mambo ezosalema na este etali IDPS bandeko balandi bolimbisa ngai nazoloba ngo na se akanda mutu wana aza bolole, c'est-à-dire eza éducation na ngai te ya kofinga. Mais soki mutu alobi na minute oyo ke bato bakufa na este po yazo la pouvoir, c'est que mutu anaza bolole o bazo kufa kuna baza banyamati pourtant ya roya ozo pouvoir akamba banani akamba batu so akozonisa milimu ya baoba kufi na este na mito eza ni mambo ya opposition ni majorité biso nyonso toza déterminé na sima ya FARDC pe na sima ya mokonzi ya mboka commandant premier armée to bundisa munguna na tukuta na Congolais mwana nzela ebisi ngalobi biso to ko bunda te ye moko président kende ko bunda parce que nda liaka mbongo ba propos wana oyo etant que batu ba bunda ensemble pona ko longa mama ya likambo zo comme biso bande ko na est kasi bato mususu bazo sala ko s'en fouter pona ko loba ite mboka isi ekufa nango onyoso ezali nzela ya ko kufa ndenge eloba makin ndeko na ngai yeba keta maloba nani ba koko na biso baza wazoba te ta bando pesa ba proverbe to masese ta balobaki mawa ya sango esengo ya papa ezaki pamba te yeba ke makila o ezotanga na este batu misu bazo bénéficier nango bafandi awa na Kinshasa pe na o préféré eza mambu ya parti politique te eza mambu ya mboka yango wana nazo lancer message na ministre intérieur o ezokambama na moko ya ba membre ya IDPS en dehors ya koza membre ya IDPS aza congolais o bazo kufa kuna baza ba congolais, c'est-à-dire à protéger milimu ya bato azwa d'abord parti o bazo benga M23 o toyoki que ils ont un parti politique comme on a M23 et baza na ba député na bango na Assemblée nationale. Quand même il faut ba désavouer bango ndenge to ba na politique to ba radier bango na Assemblée nationale. Ce qui loi wana ezala raté ba député ba sala ba voter loi wana ba longola ba député rwandais o baza na gouvernement na biso pe na lancer message na bandeko na biso ba congolais oyo na mitu na bango bolimisanga vraiment na ba émission na message ba kofinga te to kolobela ba mais cette fois-ci tension za mais tension vraiment eza omoni musapi soki ezobela so bengi mutu koyebisa mutu te kende ko na ngazobela musapi okoloba d'abord nzoto eza Congo musapi eza musapi na sengi na opposition majorité société civile avant nazala na parti politique nazalaki activiste engagé nazalaki na lusha nazalaki na vusi nazalaki na filimbi pe nazalaki na pe solidarité na sengi na bandeko na nga ba activiste engagé totika nanu bitumba na biso ya ba parti politique tozonga na mamu ya mboka après tant to na lobité boyo osadire na union sacrée tokende après kolonga munguna tokozongela bitumba na biso opposition tikali opposition majorité et menamito nani rebelle toloba
ennemi na biso commun comme on est Paul Kagame nde tozo bunda naye eza Félix Tshisekedi te Félix Tshisekedi bozo wela nde pouvoir naye aza ennemi ya ba Congolais mais ennemi na biso direct to ennemi commun comme on est Paul Kagame opposition majorité to sangana to bundisa munguna to zongela bituma biso si alors opposition to sangana ndeko na biso to moni ndeko Kigali après accusation ko loba ite nda zo ko soutenir parti rwandais ya lobby za yete d'ailleurs kutu biso nde Kinshasa parce qu'a démentir que yé abondé ko soutenir le M23 lobby te kasi Kinshasa dezali ko protéger ba afdele o baza ba rwandais na kati ya Kinshasa a ndeko tango to yaka na média tu as aussi la théâtre tu as autant sa bilonité pour tant aux ya autant sa passe to nini ezo marché te soit nini ezo marché ce qui a lobby que eza na bande qu'on a biso na Kinshasa ne babombi protéger ba FDLR o baza ba Rwandais na kati baza ko vrai a ndeko journaliste oza na information ko lekangai OK eza na bakor o Paul Kagame basinyaki na ancien président Joseph Kabila Kabange awa ya ko protéger ba M23 awa pe ba intégrer na armée na biso baza mingi preuve pour laquelle ne tozo solola na yo za information 4 officiers supérieurs baza au Kangama eza lieutenant colonel plus 3 majors ba longoli bango même kolongola na armée OK raison on a voyé biso qui baza na bandeko na bango pe deuxième lelo toza samedi mercredi bolandaki 2 soldats o bakangaki na Goma Rwandais bazaki na pièce d'identité o tozo benga epa na biso carte d'électeur bazaki na ona carte militaire bango mibale bakangamaki na Rwanda population de kangaki bango félicitations na bana Goma ndenye boza ini félicitations na ba mai autodéfense ndenye bandimaki balancer fait ba message na bango na sepela ki makasi Kinshasa pe to za éveillé opération Luka Rwandais wa eza message na ngata ke congolais message Luka Rwandais ce qui est bien esika zali toko sala justice na biso po toloba baza ba rebelle baza ba terroriste po donc déjà bato bazo bungisa ezaka na RDC te déclaré pour na ba Rwandais Uganda eza menacé na ba M23 nani Burundi eza ndini menacé na M23 déjà tant tozo loba ebele bandaka na 2 tant attaqué déjà 2-3 pays déjà eza mouvement international c'est-à-dire baza ba terroriste na ba kana bango mondela zaki zo baté tant wasala français azu aké vol qualifié vol simple à Kaboli ndenge moko na ba crime na bango pe par rapport à ba crime bazo ça elongwe baza sous ba rebelle baza ba terroriste rébellion elingezala ceux qui ba congolais mais majorité eza ba rwandais c'est-à-dire bazo utiliser ba congolais au conscience ezo salaté bazo utiliser bango lokwa ba chamon ndenge ba utiliser ka ancien président na biso Joseph Kabila Kabange pardon nani Laurent Désiré Kabila ndenge bayaki na bakor na bango c'est-à-dire muto azo boma RDC eza bandeko na tono ba au moins ba congolais wana bazo biso ke bango nde babundaka bango bazo utiliser bango lokwa ba chamon yango na beti mbela na ba congolais wana eza na beti bino maboko te ba inconscient congolais o bozo kota bosangana na banguna boya obundisa bandeko na bino donc na suka ya maso na biso parce que tozoa tembele te to couture en plein travail. Alors une dernière question pour conclure pour être tout ça là qui descend sur terrain to meka ko solana population ko zo ba vie ko eba pe loko bazali ko kanisa na lo lenge oyo bande ko na biso ba citoyen congolais batinda ki message ba pesa message ba se fera so yambeli biso mutu moko ko za na capacité ko répondre na question oyo tuna no mutuna oyo ko eba ite to mona ki na 2019 président Tshisekedi akende ko signer ba accord na président Kagame. Alors, accord on a jusque là, population a yebi angoti. Et tikali question ou esala qui était, ba population a contesté qui on a le lenge président lobaki ke banyamulange baza bande konabiso. Alors, na affirmation wana, soit il y a un problème politique qui permettre que 2023 élection ba ko salama ou soit ezana ba koro ba sali ba yokanité ndenge sali était est azasu une fois de plus victime ya ba kor na bango. Eza na mutuna moko te elekanga matoi na ekolekanga na eleka matoi na ngana mulai naza na pona wa répondre mituna nyonso d'accord chaque pays Rwanda aza pays voisin na biso d'ailleurs Rwanda eza ki territoire na biso awa eza province na biso
na état indépendant du Congo. Rwanda ezaki province na biso nde elongwe balongolaki yango ekomi pays eza pas même monene moko na ville ya Kinshasa ya même ya ba guerre nde tozo bazo luka ba problème so tokiti tolongola mandoki makolo boye tozo senga chef de l'état soki a autorisé biso lelo toza prêt toloba ngai attaque congolais majorité ba congolais ba mo souffrance toza prêt ya kota na Rwanda mais to avance ki bakanga biso na barrière ça va pour na ko respecter ba corps OK soki olandeli président o toza nae mingi à ça il a un projet de société à parti politique nae ba benga les peuples d'abord c'est-à-dire servir peuple rien que les peuples et ça ba test o bazo respecter na kati sota na kati mingi bazo ça la bic na papier po bato ba ça là ba ko boto la kabila pouvoir na mandoki basuka na nzela to mona exemple Jean-Pierre Mbemba to mona ba Roger Lumbala to mona ka ba colonel John Chibangu to mona ba nani général ya kotumba bazaki vraiment mingi esimbati mais to mona jeune wana ya na bic na papier akoisa c'est-à-dire Kagame azolenga comme ezani accord ya Tshisekedi na Kagame ezani barakaka limisanga na ozongisa eloko moko ebando lekawa FCC cash bakoro ezalaka ezaki muke fo boyebisa biso Tshisekedi abota courage aleka mais lelo Kabila zana Tshisekedi te nazo senga ba membre ya PPRD baleka pe na media bayebisa biso accord Tshisekedi na Kabila basinyaka ti lelo bala kisa biso yango toteka oyeba yango te OK toke na accord ya Kabila na Kagame na Tshisekedi d'abord ezaki ya relation bilatérale relation diplomatique toyebi ba problème ezaki na Goma ya ambassade ya Rwanda nde tomona ki avion ya Rwanda eko kita facilement ya biso ezo kita facilement toza na ba accord mingi toza na accord diplomatique toza accord bilatéral toza na accord ya commerce ba accord eza mingi so accord nini o bazo senga pe banani bazo senga accord wana so tukuti soki population eza na bobungi bino boza bapanzisango merci na mutu atuna ki mutuna wana zwa image réponse na pesi zongi selai OK et koza mala alors Abed Kitenga tuni question moko lobi poto suki sa pona nini kaka est parce que ba parti ezali ebele ba ko pe ko attaquer parti mosusu pourquoi kaka est et puis précisément na place moko depuis des années bitumbezaka wana ndeko journaliste même na libota bitumba jamais ko ya attaquer ndako mobimba même moment bana nyonso et bandaka na makila pété soki est touché papa za makasi bako longola mwana liboso to mwana suka soki bango baza makasi bako simba mama soit bongo na bongo mais este eza motema bomengo eza wana d'ailleurs eloko ezobundama bitumba ezobundama kuna eza bomengo pe eza problème bato ba mesana ki na guerre ya positionnement c'est-à-dire tia mobulu na este bape son ministère na Kinshasa surtout eloko ekomisi bitumba wana makasi soki basa bozo kanate bu rébellion na suka rébellion oyo kaka mutu wana bimi colonel abimi général abimi ministre bongo na bongo yango wana nazo sepela na président de la république na mukano azui pe courage azui ya kolobaki soki Kagame azo continuer asengi biloko mibale soit kotika soit guerre Kagame kuna a répondre alobi ke soki toza na posa ya guerre Rwanda eza muke to abundela na RDC pona nini azoloba ke to abundela na RDC ayebi ke ba Rwanda bazla majorité awa oh bakotisaki na armée yango na pesa exemple ya 4 officiers supérieurs 3 majors 4 colonels bino il faut des chefs de l'état ande on a biso bino bapanzi sango bato baza bobulu botambwisa ba image bote wa découpage naza souci lekisa image na mobile kokate eloko te na ya mabe na ya malamu so mutu azoluka aluka yo te aluka ngane mutu na lobi aluka ndengai aluka yo te oyebi résidence na ngai soki bazoluka nga yaka na bango na résidence keza ngai te mituna ezaki ya nga asala mosala na ngai oza carte na yo présenter carte baya siko bazwa ngai nazo défendre mabele na ngai soki eza mpona kokufa mpona mabele na ngai etikala malamu na kondima na kufa mabele na ngai eza protégé mais soki eza ke
nasa buzoba nakoma millionnaire mais Congo ekufa nakondima yango ti. Merci beaucoup tokomi na suka maso na biso un mot de la fin, un mot d'encouragement na ba FARDC na moni olati polo ya ARF ya FARDC ce qui veut dire soutien na ba baké ko bunda. Alors un mot de fin, un mot de la fin, un mot d'encouragement. Na sengi merci na FARDC boza vraiment ba guerrier. Boza ba nyama etumba. Rwanda aze loko muke. Rwanda na plan nyonso toleki ye moko banga guerre pana emerger signé a signé liwa et ça a kufa déjà azoluka muto akunda e aze le côté toza 11e armée en Afrique. Rwanda za 40e armée, c'est-à-dire makasi ya zola ki sana bato bazola na lobby boy peuple congolais bolongola Rwanda zo beta wazo sala boy armée wana eza faible, armée eza faible en Afrique eza armée na bango biso toza na ba guerrier on bakenda obunda libanda mboka babeta bango maboko pe bazo bunda bazo longa otala ki ene to botola ba char de combat to komisa on va jouer image to kozonisa yango zonisa nga image wana nde to botola ki bibunde na bango ya wana lobi ba congolais totika politique totika ko politiser armée na biso. OK. Qui sait que dit akokende armée ekotika l'armée ezaki armée ya Mobutu lelo eza armée ya Mobutu ti ezaka ya kabila le père eza suya été ezaki ya kabila fils eza ya été mura lelo ekomi shikata. OK. C'est-à-dire lobby qui sait que peut akokende armée ekotika mais tant bozo critiquer armée oh bozo salate bozo salelo moté bozo kokate parce bozo la kisa nini bozo la kisa biso ke bozo appuyer ba Rwandais, c'est-à-dire tous les moutons ko kuta azo kumisa armée rwandaise qui ont bêta FARDC, c'est-à-dire Aza M23, ministre intérieur, ministre de justice, bon Lukabo interpellé, bateau na peine à signer ba politicien, bon qui dépolitisation il y a seni, il y a un signé paix. Bon dépolitiser te, ma politique ko politiser, maramou ya armée, beaucoup ça on a politique na bino. Ceux qui ont marché pour na FARDC nga après. OK. Na ko soutenir eza la muka sali nga na ozala na balabala. Na ko soutenir yango. Eza FCC sali. Ngai na kozala wana. OK. Pe na profiter mais eza message mo eza mamu ya mboka bato bazo kufa eza bilobo ya ça ba théâtre te. Tu as tout le bami mi pour ba individu. Na sengi na bandeko na ngai na kisivwa na bandeko na ngai ya FCC. OK. Oh, bah ça, bah crime contre l'humanité, bah ça, bah crime de guerre. Mais bah, yoka armée, bah soldat ya gouvernement, mais bah ça, bah crime contre l'humanité. On trouve normal. Bah ça, bah force commune, namboka oyo. Bah bomi, bah tous les exact 11 provinces, bah ça, lui découpage, bah comme ça 26. Mais na yoki moko azolo baki, tozo c'est un accord oyo. Qui sait que dit basinyana Kagame eza mutuna lobby population eza mutuna population eza musu mutuna ya bandeko ya FCC. OK. Ya bandeko wa criminel wana ba ebisa biso accord oyo bango basinyaki na 2009 2005 na Rwanda ya ko ba congolais ça que tozonge la sujet wana prochainement parce que temps na biso eza vraiment élargi message ne komi déjà na suka message est komi na suka ma topé saka makasi na FARDC bango ba déclarer le côté sur eza basengi bibundeli. Donc c'est un mokonzi mboka mais toyoki chef d'état-major général. OK. Général Mbalamu c'est Salobi. Président Salo et Sengeli Kosala mais à renforcement il faut pas renforcer les autres. OK. Merci beaucoup pour la disponibilité na yo to komi na suka ya masona biso ya mokolo na si bozubi yano na mituna na bino bozala rassurer que prochainement tozonga na makambo souligner penze ezali na mutu ya makasi makambo ya accord oyo Kabila sala na Paul Kagame tozongela ngo prochainement. Vous permettre ngai na souhaiter un joyeux anniversaire à une femme très magnifique, à une femme digne de ce nom, à la maman des enfants, à la mariée, la femme légitime Iba. Joyeux anniversaire maman, de grandes choses, que la grâce vous accompagne. Comme na suka masona biso soko sepe na image ya mokolo ya lelo, pesa merci na Abed Kitenge, pourquoi pas pesa merci na la star, Ngana Star, mais une seule star qui existe dans cette chaîne, Anastela, Mère Boss n'a pas subi nos beautés. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir.